Lisoto kobetela yo esalami bongo na Congo Brazzaville epesi pasi bino bato bolinga kolia petit déjeuner ba restaurant ya balabala kolia ba restaurant ya balabala mama oyo bakangi ye alambaka bongo petit déjeuner asaba bato ti nyonso tu ba omelette nzokande asalaka biloko na ye asokolaka yango na mai ya bibembe pesi pasi ya kosaka na tema ya bibembe oyo bato baosala nango makambo kasi bakangaki mama ndenge nini ke ye asalaka biloko na mai ya bibembe yango tokodécouvrir na émission ya lelo témoin oculaire nde apesi lisolo oyo pasi ya kosaka te yaya ozalaka na Brazzaville yo mutu omelaka ti chaque fois papa moko songolo corbillard mo etelemaka na chaque 11h yango lisolo obeta mpona yo pasi Tokende bongo na République démocratique du Congo et pas tobaki mapono noto élection ko salama le 20 décembre on a l'espoir ki ko salama mwana mboka Kadima yemoko akendaki bongo na miru pa wapi na Corée du Sud et sika balai ko imprimer ba bulletin de vote et pena machine sur ndenge na ndenge akene ko mettre chaud ne ba en anglais ko zala sûr que misala sona isilaki bien apesi alelisi le collègue que misala isili élection et ko zala Naye awa na Séoul na Corée, mboka Corée, pour natala ndeni musale zoleka. Pour ne boyebi to tindaki équipe munene awa à peu près batu kama bayaki apo basala musala d'abord il y a inspection ya musala o esalamaki na ban partenaire na biso ya Miru. Naye ngamo pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu, musala leki malamu to bakisi ba machine o to bengaka dispositif électronique de vote, ba bulletin de vote et salami biloko belé salami so tali simananga o mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi balo ya suka totika kaka na République démocratique du Congo et pas wapi papa Molière Nembalemba député o alobaki 95% ya ba député ba kozonga te na 2023 awa hier la kabongo muta AFDC ya Bahati Lukwebo alobi alongwe po Bahati Lukwebo maboko makasi eleki ali ko utiliser batu metanga ba poste azoko pesa ba neveu na ye azoko pesa ba beau fils na ye bana ya mibali na ye donc batu ya parti ba on se retrouver te to banini donc Adèle yepe alongo après Adèle pas longo ça na raison to nini papa Molière aleli a rappelé ma boue makasi hein. Bahati Lukwebo amaka beta karaté on dirait kaya bon. Mais aza autorité morale à partir na yo. Azalaka na longbe. Na longbe na ngai. Yo longo na FDC. Azozela kaka officiellement tozolonga na longbe j'ai perdu 5 ans. Ya ko défendre motoyo na bimi ndenge na kotaki. Na boko béton. Wangyu karaté kama osara na te. Via ko libérer te. Aïe. Et ça, ben invité de venir à Golia, ça n'a rien, ça dit. J'ai un petit reste là, hein, comment. Mais balobaga que vieux, après ça kata la terre. Après ça kata, atalaka. C'est plutôt le contre, mais la même chose, je ne veux pas un jour Nazala contre. Méchamment et gratuitement contre le président Bahati qui m'a il a terminé phrase hein, qui m'a bien accueilli. Attention, hein, je suis très conflictuel. Il m'a supporté. Mais c'est une vérité. Ndenge tozali wa communauté internationale ezala botikeli bango Goma bakotonda te. Bazoluka balkanisation. Mais après Goma, après Rutshuru, après Bunagana, bakoluka Mbandaka. Après Mbandaka, bakoya ko luka Kasai. Après Kasai, si bakoya ko senga biso basi na biso. Baza ba insatisfait. Nous on a déjà compris le jeu. Yango moni tozo bisabino na télévision. Nous avons compris le jeu. Tout celui qui viendra comme président dans ces pays, oyazali kaka de pères et de mères, aux nationalités à douteuses te. Ah, on a un problème. Kassavou, vous n'avez pas une nationalité douteuse. Il a fait 4 ans au pouvoir. Il n'avait pas une nationalité douteuse. C'était connu. Un Mukongo et un Munsambu. Aliaka Mfumbo et tout ça. 4 ans au pouvoir, il est parti. Mouzé. Des pères et des mères, Yébani, que Mouzé, Tatanaye, tout ça, Bonaboyebi, Penake, Mouzé. Congolais des pères et des mères, sans de doute. Il a fait combien d'années? 3 ans, 4 ans. Il est parti. Mobutu qui avait une nationalité douteuse à un moment donné, Mungala, à cause de l'étranger, Bazo doutait sur Yé. Il est congolais, mais Batumsou Balobi Aza congolais. Ce n'est pas moi. C'est ce que les gens disaient.
une nationalité un peu douteuse. À cause de la moine étrangère, à cause de des nationalités un peu compliquées. Oyo Batubamoni, ce n'est pas moi. Oyo Batubamoni, il a fait 32 ans. Kabila, qui semblait avoir une nationalité douteuse, soit il est congolais, soit il n'est pas congolais, il a fait 18 ans. Et Tshisekedi d'aujourd'hui, des pères et des mères, menacés à 4 ans pour partir aussi. Donc, la nationalité des pères et des mères. Réfléchissez, vous êtes libres. Vous allez voir que Oumela na pouvoir, ils ont été attaqués. Mais Batoyo, présentant la nationalité douteuse dans l'opinion, Batoana Oumeli Mingi. Est-ce que Mundela Zolukate Bato a la nationalité douteuse, Bakonzara pays? Je ne sais pas. C'est une réflexion à haute voix, vous êtes libres. Ne m'insultez pas. Je vous ai donné l'occasion de réfléchir. En image, on se retrouve après. Mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko mpo na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo mpo bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba mpo musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te mpo baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene mpo na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko mpo esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête
pe hotel ya qualité botike la Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge bakongolais basali ba mariage na bango na basale de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela ntina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Logo Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance et peu fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole masolo et pas to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya la senga kana oso ko côté ko liboso yo o cha j'aime et puis o partager lisolo o to ko beta la yo ezali na ngaka mukuse et pesi mutuko soit lisolo ya pasi bandeko batu balinga malewa bokota po makambo zali awa ya somo ezopesa pasi ya kusakana te yambo tout devrait pas titre monikuna na sommaire tika to pesa mbotre na Nanouche Mukoko appel masqué depuis Brésil na Sao Paulo. Nanouche okomi est-ce que c'est peli mbote bra depuis South Africa na papa c'est de comprendre voilà mbote na yo Nanouche Mukoko appel masqué c'est que mystique voilà umela ya to ko information o epesi ngai butu ko soit papa ne malemba e votre monde ko ndire alobaka na ende ngwa malobaka makambo ya solo ye mutu alobaka plus de 95% ba député wa na 2018 ba kozonga te po ba fotaki bango basa eloko moko te sikawa ba campagne elinge banda susu bango na mbangu ba kende ko sangole d'ailleurs abibe salobaki yango alobi alongwe na FDC ya Bahati Lukwebo po na Bahati Lukwebo maboko makasi eleki ba travailler kaka nenga kota kasali 5 ans na FDC ya Bahati Lukwebo abimi maboko pamba kaka nenga kota maboko pamba abimi pe maboko pamba sauf ka azukaka echiba kablaki bango na nenga ki député Bahati yo bongo ba poste nyoso ko pesa bana mibali ya bana na ye ba poste so ko pesa bana na ye ba poste tu ko pesa ba nefu na yango wana adela lungwa ki to nini papa mo ne manemba Molière aleli azara pe maboko makasi Bahati Lukwebo amaka beta karaté on dirait kaya bon mais aza autorité morale à partir na yo azalaka na longbe na longbe na ngai yo longo na FDC azozela kaka officiellement tozolo na longbe j'ai perdu 5 ans ya ko défendre motoyo na bimi ndenge na kotaki na boko béton wangyu karaté kama osana te via ko libérer te aïe Eza, ben invité de venir à Golia, ça il n'a rien, j'ai un petit reste là, hein, comment, mais balobaga que vieux, après ça kata la terre. Après ça kata, atalaka. C'est plutôt le contre, mais la même chose, je ne veux pas un jour Nazala contre méchamment et gratuitement contre le président Bahati qui m'a dit. C'est qu'au long au Kiapi. Il m'a terminé phrase, qui m'a bien accueilli. Attention, je suis très conflictuel. Il m'a supporté. Mais na saïli musala makasi. J'étais au front. Azobe anga nazaki sniper nae. Ozomona babilo même contre Mabunda bani. Moi j'étais au front. Na union sacrée. J'étais au front. Au mona bitumba. Ko bamba na ba maki ya kopola banini chacun pour na cause nae. Mais pour un dingue à récompenser ngai à titi bandeko nae aux postes te unité et puis bon na sa écoute makasi na bandolo ba swahili oya bango wana mais bon les autres simba au sali fo lo bata swahili ouais arakini hireneno atinga penza na garage. Donc, c'est pas possible. Pourtant, au Memaka, 2 sièges pour Nayomoko, national, provincial, 2 autres sièges pour votre fils. Motomoko na FDC, na pesi bani nyon sur FDC Mbote. To luta ki na bango. Et souvent on sait que
ezalaki na niveau ya ngai omoni bakovandisa yo pendant 2 ou 3 heures du temps wana autorité morale à côté aye na retard déjà à 1 heure du temps et na lera kobima akamati bazotikela bino o fayulu moko bon ngai nafandi pendant 3 heures du temps Fayulu les années $50 yo yebaka te ke $50 babengaka ngo fayulu na évité oh $50 babenga ngo fayulu et puis baloba kama feuille yo za la moté yo za dépassé je dois me mettre à jour $50 babenga ngo fayulu pourquoi na peso de fayulu de fayulu de $100 voilà ok donc vous faites pendant 3 heures viatique Fayulu moko mais beaucoup de gens ont l'espoir beaucoup de gens ont été déçus beaucoup sont partis mais je garderai toujours du respect pour lui. C'est un monsieur. Ouais. C'est un grand monsieur. Un stratège. Stratège d'inhibité puisque c'est un érudit. Ok. C'est un monsieur et calme. Il n'a jamais... Il y a vis-à-vis boyé. Peut-être n'a pembéné, mais calmement avec le sourire. Attention, on a sourire à battu à qui voit. J'ai payé cher, je n'ai rien eu. Mais vous avez quand même député pendant 5 ans. Siko obimi okiwapi? Donc combien d'années Siko? Nakomi na Fachi Beton. Ah mais déjà Fachi ça l'a quitté. Nakomi na Fachi Beton. Na apporté soutien na ngai. Naza lokola bato bazo luka ba misala wana te bakamati ba banderole, bati photo à chaque fois. Moi na outi sur le terrain. Na bundi sur le terrain. Les lots qui Fachi a pêché le côté au tiki épée au Keït. Papa. Parce que ceux qui ont 5 ans aux 8, c'est notamment parce que Fachi a mon acquitté. Mais na lui na koba ne ko accompagner mutu moko ta. Au pécité na kangi bisaka na Keï. On a des musique aux oyembelanga na matoyi. Na moni simbi na poudre dans ngati. Je viens travailler, quand je viens travailler, je me donne. Je me donne à 100%. Je me donne vis-à-vis du président Nangaï, puisque j'y crois encore. Si Nakati Tomonike est Ezo Simbate, ce n'est que le chef qui va assumer. On dit que le poisson pourrit par la tête. Déjà, maintenant, il supporte. Mais je pense qu'il va faire encore mieux. Je le pense. Et s'il ne le fait pas, bon, il va assumer. Narolandate ke otoku famkolo moko. Tolobaki yango ke maponono ekozala bongo le 20 décembre ndenge mwana mboka Denis Kadima lobaki yembo kwa kendaki bongo na Séoul na Corée du Sud epai wapi babana ko imprimer ba bulletin de vote autre la sakibino alobi il est satisfait à mon siko ke makamuno se sili yembo ka ko se rendre compte à la sûr que basili signon ce sili pour na yedo ki ils sont prêts élection et kozala suivre mwana mboka Denis Kadima depuis Séoul. Naye awa na Séoul na Corée mboka Corée pour natala ndeni musala ezoleka po ne boyebi totindaki équipe munene awa à peu près batukama bayaki po basala musala d'abord il y a inspection ya musala o esalamaki na ba partenaire na biso ya Miru na ye ngamo pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu musala eleki malamu to bakisi ba machine o to bengaka dispositif électronique de vote ba bulletin de vote esalami biloko belé salami so tali simananga o mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi balo ya suka donc musala ezo sala malamu na moni yango nga mona sepeli mingi na nina rassurer bana mboka bayeba que biso tozolala te tongo midi poko na butu tozosala musala parce que mboka il faut esa l'élection tous les 5 ans constitution esengi yango donc tozosala musala. Et puis, nazana esengo parce que zo kende bien. Ata naebi ke za musala pasi ya pasi, mais ezo kende malamu. Seni esala quand même musala ça fait déjà au 4e cycle électoral. Donc ezamba la liboso te tozana moins expérience. Alors, to yebi ke to bandaki na retard mingi, bat nyoso o basala na seni ba sali effort mingi parce que to yebi ke mboke ezo tia biso miso. Alors to kokaki te to vanda to banda ko spéculer que non ko salama te non ngana vraiment na rassurer bande ko na biso ba partie prenante ba onyoso baza intéressé na makambo élection ba yeba ke seni azo sala yaye bon une fois ba bilo onyoso
ezokoma na mboka tozo dispatch yango nayebi ke toza na saison ya mbula eza facilité mais tozo sala parce que toyebi que moi expérience et puis bolingo ya mboka et puis ça biso motivation que musala esalama et puis esalama à temps liloba na kopesa bandeko na biso bazana na badoute nalingi bayeba que eloko nyonso toyebisa bango ki tosala yango so batali depuis ka tobimisa calendrier makambo nyonso tobaki tosala yango soki bakomozwa doute na suka bariske baregrete élection et osama le 20 décembre baproduction nyonso si esalami inspection tosi inspecté soki etikali kaka lere ekoma na Kinshasa lere ekoma na Lubumbashi na bamboka misusu todispatche yango donc totinda yango siko na kati ya mboka et moi je pense que toza na temps ya kokoka po tosala nyonso wana donc le 20 décembre pas bongama élection ozala ya lisoto kobetela osika boye epesi pasi ya kosala sakana te esalami bongo na Congo Brazzaville yo muto lula malewa bamama malewa toza contre bino te kasi tosalaka musala na malamu na ba chaque fois eloko nyonso tuna mokili esika ya mabe ezali ya bien pe ezalaka bamalewa ya solo ezali bamalewa pe ya mabe ezali ya okomona boye oh mama mokala ba madesto na ko na madeblo mère wana atosali ndenge nyonso tolama ndako esimba kaka te mama ndenge akalingaka dendo osali ndenge tu esimba kaka te guya dendo ya mama wana guya makaya mama ya mpiodi ya mero atekaka na kwe wana ya ezaka mystique yo na service traiteur soko benga mama na service traiteur biloko lambaka batu bakataka misapi nzoka tanga mama bibembe pesi pasa kosakana te yoka lisolo esami na Congo Brazzaville ya na Congo Brazzaville bana ko komi ezala no fresh to beta on anonymat comprendre ça na mandemo wana comprendre voilà mama moko ateka kamikate bo comprendre bana ko Congo Brazzaville bebe se to salit na baba benga oni poto so dini wana mama wana repre oyata bakiti libanda oyateka kabongo mikado en fait ateka exemple un petit déjeuner quoi maman là bana restaurant à 7h de 6h ti 12h à 4h donc hier bloc on l'a mbana été yesa la ga bati asala ka café asala ka ba beignet poto ti et koso omelette donc hier ka bloc ti un petit déjeuner maman wana asala ka plein moko impossible mama wana saka plein possible donc ba so ke de misala ba le kakawana oya ko mikata sombi oya ko melati ya sombi ya ba papa msuba melati na ndaku te pressé kaka ya minda kuna 5h akuma pa mama wana pona amelati ba benga kae mama loboko bande ko pasa filo komi na poto mama loboko ya tobi mama loboko soko te la biso so moneke za yo de mbila sana makamna mbila déjà auto beti biso beti kali solo na ça rablo chaque fois maso auto beta awa za biso te ba pesa kapso maso auto betaka so to beti di solo soko monike yo eza yo ubenge sta limemia papa fiston au moins di solo wana eza ya biso eza la ki ndemo ante eza la ki beto ko bongsa na biso eza li so auto betaka pona ko nuire ba to te mais pona ko peigner mama loboko wana azaka ye moko te moi quartier wana ezaka doki avenue wana ma côté wana bato basaka bati koso misuku basaka bati na appartement 12h abandi kolamba ya yo bandi ko sala titi olambi mais recette oyo mama loboko sala balobi mama na so po compter ayaka tala ba 500 map ata 1000 ko rappeler et si la canion so tika ata mukete ayaka tala mateka ya minene bena boyo te sili mama no police lipa yo e black te sili la canion surtout si quand les gens ne faisaient pas attention vous tapez si c'est pas fiston les gens ne faisaient pas attention chaque 11h30 12h au comment la corbière moko boye et telemi wana mama na okela corbière wana moi ta corbière kobima no tono takate tout le monde est normal ils avant midi 11h muta corbière pas koya kosoma mikate ko les gens normal sont pas corbière mutuka normal. Papa fisto chaque jour to liaka to melaka ngaku na bedi solo oyo nga fana mikata meru wana epsona mwambo kundi mate meru aso seli omelette aseli yo bena babenga ngunini maki asangisi na mwa bude na nili bena ebisio somo rolo na fufu papa fisto nani ayi makamwate oyo mama loboko to ebi mama loboko na Brazzaville kota poto
sikoyo ça fait que pas visto bato bana ko uta ba caractère musu ba zaye koya koya ko suma mikate wana koya oh sikoyo jour moko bato fandi kaka boye tomoni mile kwei wana na chauffeur wana ya na corbillard ba corbillard ne yeta corbillard ne ye mukete boye mbile kwei ba kan corbillard ba mimiye ba ine tipa mama wana chiko ba de wata oh qu'est-ce qui ne va pas nini oh donc mbile ye et ye que non ba mama wana avoué que ye ataka maya bibembe na bilo wala mbaka na maya na sokola sa mikate na omelette et là tu ça la ton petit déjeuner wana tu ye maya mikate ya ata do maya bibembe akamwela mkilo ya siko yeba ni ndenge nini yoka siko lusulu mutu moka alaki wana yepe alela mikate ya mère mama loboko lokola kufa omelette ma bilo aso mabada omelette atina lipa asombi su mikate ale ndambu ake kolia ngona musala siko ebembe moko ya voisine bango bakufaki mavana kufaki na morgue songo total ma morgue wana te mutu wana koyeba na ete kolo corbillard nzoka siko chauffeur ya corbillard wana ye corbillard ye mtapusaka yango te do ya mpretaka corbillard lokola donc so bagé ndezaka so bagé kunde bembe donc bagé otike bembe na salle ole corbillard siko bakundi ezo ngana agence wana ya bâtiment tout à déposer siko mani noana kaka ndezalaka bango bona boyera bilamba moweyi comme ça bilamba moweyi et to soko to latisa oh tangu bayena bilamba ya jeune garçon da kufaki bango siko ba voisin ya ya furo moulin ba ke siko ko pesa bilamba oyebi ke abi à côté siko yo par bagarre on dit on va dire quelque chose comme ça on ne sait pas à côté ki ndanga nini ma manzambe ya ma manzambe amoni mai ba sokola bibembe ba sokola ezalaka copie ya mutu moko te batu ya morgue bayebi batu ya morgue bino mona biso ya bata morgue do morgue eza na poto eza na Afrique eza na France na Afrique bazaka mystique ya cop moko le kakara morgue wana ya ngona basaka na morgue bazaka ba cara d'azima na mystique batu bazaka mystique lokola peka cimetière ya cimetière mama na business au sakarate ya o mutwana ye ya ba no mena ngwa ta PDG na cimetière mbongo eza wana omona ka lokola ba métropole kuna entre terre et ciel donc ya mabela moins cher eza comme 700 $700 sur $400 tiko combien de bibemba kunda ka wana mbongo bene ya mbongo na ba zo ala na cop on se comprendre vrai business vrai cop mais faux cop ngana ebakate bato shu batika ba cercueil tango kaleza ka cercueil to bana mona cercueil te to ngata mona mukina yebiki na mona cercueil ka kota mama yemo en face mama yemo malote ya cercueil wala mais au monde ngozo banga et si liste comme société mais si ko ba commerce auquel anjili kuna na mona ku dakisare mona anjili basala waso la forme étage ba chacha ke sobe combien ya mutu ku le bana kata to bona mona kana ba réseaux sociaux ba ya ngaba na bota banga moko tina kufi na simba na no $400 te na simba $400 te parce que kini bali mutu bena botami atana ngola atana kasafi abotami ale akoy mukolo na la simba $400 du kubo te metango akufi bota cercueil na $400 ah boniko ba teka la pompe funèbre atabino moko libaya na Congo ezali nyaka to zali mais $400 na ndengini atayo moko vous comprenez voilà garçon si kota na kia kota me gata nga kota ayoki na kati ya mort ba ah mais comme maman wana bien pour mère wa fa tika mère wana oyo mère la sa coopération ko asala ba mi kate consort comme maman wana bien atali boye bon moni za curieux non va visiter curieux so moni à Corbillard yaka bon to en fait biso tout le monde ba Corbillard tellement Corbillard yaka trop ba to mona Corbillard wana to ebiga no chauffeur Corbillard wana yepe aka nini ko soma mikate to kolia petit déjeuner ta on a yoki na tali oh mais mutakumba Corbillard ye wana na moni atia wono ba
on a bouteille oya abenga ngoni oya 2 litres wana ba eau vive 2 bouteilles na kata toki ati komba bela bia kombi abi komba utu bia oya na ba déchet ba saleté bela bia o na bien et on descend na eza pesa ba kambu pena tanga moni ngwana asai lokola batami abimi amoni ndeko wana nenga bimi abi eza pena yeko eza pena ye akeipe apesi bilamba yabande ba kune konso abi non ngala kotika boyete ayebi so bazaki na ngomoni mutu wana type wana ngali wana ye mikate ya mama loboko tout le monde a chaque 11h qu'est-ce qui se passe ici kawana et ça la kelo ko ni na ngwana pa mama loboko ngala ndi mutu wewe ki mama visto ndeko wana sala pena tu na ebite sangi moyi nini alanda mama alanda pena doki peruana akenda akomati amona kobia ndenge telemi ndenge yakara 11h wana ke ayepa mama loboko azui de bidon wana apesi mama loboko la bi Seigneur et puis abi na koti sa loboko na munoko na sanza la mais c'est quoi ça donc maman oyo atela batu maya bibembe na baba mikata rambaka na ba omelette na c'est quoi ça abi na beli kiol papa fiston de quoi la kena tina police a sindala la police ke boye maman ateka mikate ya na ba mbila mususu balia ka pe mikate ya mama loboko omelette wana na ba kondi ya mbila papa fiston ba kondi ya mbila fa na bureau atinda ka mutu wo yoso ngai lipa basali omelette na mikate et pas mama loboko ba yeba kiye akenda ripota pa mbila ya makabuso bomba kate yebisi pa mbila ke monenge ya liwana tala kutu boye yo mona kinena bingana monaki ngala monaki ba sava likambute so bo ndima te omoni korobia wana et yaka chaque 11h et sika mama loboko atekaka so bo moni ye boya bo makambo eleka wana ba alerter mbilati mama loboko pe kiliba ayebne lo mote ya lobi nango mais pas fiston na tika mama tanga ngana landela parce que na mona ki vie kufi mikate wana bana ba mima bakina na classe bana bazo ba omelette ke ba ikina na classe njoka na maya bibembe et surtout tanga mara oloba ya ça na ba salité be mugabe ya ko de pesa kama kambu donc ya yo bino lia mikate wana pa mama loboko na bwaza ko ta poto wana yo lia na ba salita ibembe pena ya pasi bato mokili makambo minyanga na lelio mama mama loboko yo bona ba ndeko vraiment na yebite ya na yebite makambo sala mokili est-ce que ça les commerce to malam bato ba koyate ndeko wana para ko bien ndoka mbila la ki tanga kitno para ko bien tanga kitika na saki ya benga ngoni ya ba chinois ya China bag ba chinois ya mwamu kio wana mbila penawe baba kangai oyo nini o ma nini mai nini okena ngo wapi kada vere ali abingala koma pa mbila wana bisa mbila yo ngato yo kundebe menteta beti sonda beti solo wana na yo kio mamolo bana ke mama wana apesa ka makambu bupesa ka imai wana yango azosala no makambu za kanilo ye ala makambu na ba bibimbi ale tokende pa chiko mama loboko na musika mondi kuna moi quelques mètres quoi que mbila zui mutu ya rotire le bloc wana mama loboko asele kola kima nzoka ba mbila to ya basi ba ida pembele sipasa ka mikato walo ba clia mama loboko zala wana ba ya na type wana ba kanga mama loboko ba si mama loboko yo tolingo avouer on dimake yo mikato lambaka ba farine osalaka biloko sala awa ezala ba bimbi boya bo tsiko nango andimi po mutu oya sa andimi déjà avec moi loboko andima ke eloko na salaka pata mikate omelette oya sala tu wana na ba bude adinisa ngo na maya bibembe pona epesa chance donc ba tune ba tonda kawana ezalaka incantation ya mama loboko mokili oyo bandeko ya to pekiso na restaurant to pekisio o la omelette na balate mais to penio kaka to bedi sur o pona ko nuire te mais pona ko penio o yeba makambu ezo le kaka na mokili pasi
T'as les solo, on a pas exemple poussé et Sugiga Awa. Et ça, il y a Congo Brazzaville. Pas si y a vos sacarate. Les solo Oyo et Suginango Awa. Merci à Chris Larry Zepelende, réalisateur de l'émission Oyo, il y a une assistante naïe Winnie Larry Zepelende. Merci à Claudine Larry Zepelende, on a script, la fille à papa. Nous surtout on a sous la coordination, il y a Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Yaya, ceux qui sont dans les solos, qui vont bien monter ça. Yaya. Bato Angola mais comment dominer hein bata ça ka répéter oui comment par ville bazo menepe États-Unis peut tomber qui na solo yaya bata France vous a bolali bata France bino wana papa Sedek ma solo ça pesa ma solo to beta ma solo pour la conduire pour la couleur d'esprit vous comprendre allez merci à Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo merci na partenaire na biso Genesis Hotel merci na Yoa Metanga Wisi. Merci na Yoam Pilipili ya Mama Mado et pas tous insister le basso qui ne quoi la AVC mbebetengami toni ni boye alia Pilipili ya Mama Mado akozonga normal est-ce que komi c'est que bien voilà tout ce qui awa to kutani prochainement yaya avant la ça bo bengi biso ebele makama on comprendre té oh papa fils to linga pote ka soma leka avec la prophétie yaya bato mokili makambo mingi nganale bino awo prophète Kasongo boy siko bino bozo benga biso siko prophète Kasongo leka likambute to bon sa programme désormais to bon sa resate prophète Kasongo akobado leka chaque lundi na 17h pardon chaque lundi na 20h juste heure de Kinshasa et dimanche na 17h juste heure de Kinshasa live pour Pessi et fata balozo na ndenge na yaya o asana matoya koyoka ayoka. Portez-vous bien. Chap chap. Et n'oubliez pas, vous avez une chaîne commerciale.